Soki bon man okosa kama Claudine Seso baji. Président de la émission non y à Paris. Ngana beta yo Grace Mbisi en plein Paris pour na manque à respect ngo tanga kombo na la bouche autorisée pas pama. Te bandeko. Toluka adversaire muswa sika. Pona Karine Mokonzi. Karine Mokonzi atika la sus na adversaire te. Grace Mbisi. Sonia Boye. Tozo konte yoza l'adversaire à Karine Mokonzi. Polokola Emilio. Batu bakansake azalaki adversaire à Karine. Etchaka nkele. Tolobite yo. Lokolo zana ya wile toka. Mais Grace Mbisi désolé. Bandeko. Toluka adversaire sika. Pona Karine Mokonzi bandeko. Boyebi ozolekane. Boyebi makambo ozolekane. Boyebi. Me bolinka ngala loba. Ngape na linga koloba. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote barando na barandonet. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Grace Mbisi botala ba video pa na ye moko. Na TikTok, na Facebook botala. Grace Mbisi batika lokumisa ete à part délégation au bakendaki na bango. Donc Grace Mbisi akendaki ye moko te. Ba bengisaki ba Ben Mukash ba saper ba bengisaki na chroniqueur mususu. Bango nde bakomisi Grace Mbisi po bayaki na poto. Grace Mbisi akiti bakomisi ete bandeko tango za star ko surtout babengo adversaire à Karine Mokonzi. Mais tango kiti na maya osala 15 ans na poto bando yana lokita te. Ezosenga banderole. Ezosenga banderole. So totali janvier turo te bakena Kisinjora. Kisinjora mutali babe. Mais kanisa janvier tango akendaki na wata. Bapanda kobenge kuna janvier wata te. Basa kobenge janvier mokonzi yeyo. Janvier partir à beach. Succès bayambaki makasi. Koleka Grace Mbisi. Mais le kola bon. Janvier préféra tamboura mutali babe. Ake touro baso bana bango te au janvier. Bakanisi janvier de Braza. Original à Chikali. Mais a otozolo bela janvier te. Soki na lobi combat janvier pour vous comprendre makamuna zolo beza théâtre te. Grace Mbisi partout tamboli likamba somo. Akoti na masamba débat na moye wana bato si bakoti ebele. Bakoti pe na voiture. Na muta sécurité fungoli e porte. Bazo filmer Grace Mbisi. Muta kipe azate. Na muta sécurité Grace Mbisi akomola ndenge. Vie zela ze. Bandeko ya lokuta te.
eza réalité eya na kati ya Facebook na ye atie yango lokola ye azaka teti akolongola yango mpe te boka etala ata bino moko boloba bien Karine Mokonzi akita totya Congo te kaka na memi Brazzaville bisika Grace Mbisa akitaki Karine Mokonzi akita ndenge kaka Grace Mbisa akiti boloba bino moko Karine akita bongo Karine Mokonzi banderole na maya abando kima tene ti Grace Mbisa maya chanze nana maya awa eza poto te merci papa Sassou batieli voiture bien bazofutele chambre bien na wile toka mais aza na succès moko te na Congo incognito Grace Mbisa est-ce que na Congo Brazzaville yango toloba nano bien Grace Mbisa bakanisaki congolais po makambo boye na ndimi te bakanisaki congolais ya Brazzaville na ndimi mpe te bakanisaki zairois bandeko nazokosa te bokalikile bien botala bavideo nsima botala makambo nazobasoya nazokosa no Grace Mbisa kombo na makambo asalaka ndenge evanda boye na poto na wile toka ya nsima na ye adepansa bambongo minene mpo na ye babengisi mpe na Congo aya na concert ya rogaroga akosala mosala bakipe ete bakipe Grace Mbisa te Kisinjora azwi libabi atikeli janvier azwi makolo ya janvier ayibi yango Kisinjora kota basali succès atie drapeau azokima batutu Kisinjora janvier bazokipe ete tour oyo mpo Kisinjora ayibi ye makolo bazokanisa janvier de Brazza original atikali donc janvier ntango aya na wata wana pila Grace Mbisa lisusu apila na Kisinjora baye na Kisinjora bazomona janvier ye te boye mpe Grace Mbisa bazokanisa bongo ya so bayebi Grace Mbisa seke bazomona Grace Mbisa aye Grace Mbisa de Brazza pete mpo so azalaki de Brazza baninga bakumisa ye te bazokumisa Kofi de Brazza fo ezala Grace Mbisa de wapi nayebi place na otya ete mbad me eloko nayebi tokolongola ye salongwe kutu adversaire ya Karine Mokonzi toluka eza nani fo toluka esika Emmanuel West ya moke te bobanga te po na mbongo te Karine ya Gayar fo toluka esika po Grace Mbisa pamba tozwa Aya Kamora musicienne chanteuse totala po Grace Mbisa vraiment perte aboya asalisi biso ta nyonso wana tozala awa tozomonaki asila me tolobi te azaka adversaire Karine Mokonzi makomi na propre mboka na ye Brazzaville na bandeko ne bayoitya ye ka te bandeko ne mpenza ya na ye baye na hotel bazeli ye bazosoba na famille bakokomisa te bandeko ne mosusu bakousin bayaki wana bamoni Grace Mbisa awumeli bakende bango na nganda komela
etant que Grace Mbisa akozala 2 jours balobi yo biseti ya nini boye mpe ndenge akendaki bongo azongi akimi na baniongwa mpo bisika aza wana alobi na grande sere na ye bon ndenge bozokende bosala bakalikile ya bataxi nyonso bokofuta yelanga lobi yango mpe akimi bagrande sere basali perte ya déplacement eza kaka mpo bana kasi bamona ndeko na bango Grace Mbisi akoti na masamba deba bayebi ete mawe Karine Mokonzi abeta Luanda banderole Cynthia Kapasha ke yamba ye Karine Mokonzi abeti Kenya bayambie na Kenya azongi bayambie lisusu na bamo général de fao bayamba ye abeti Afrique du Sud na bakombata badeplasa mais Grace Mbisi na kanza so abeti ata Afrique du Sud Kenya muta oyamba aza te ata mwa miraja baobosa na ye akoloba yo sa Grace Mbisi awapi oyo kaka nayebaki oyo kaka na bima na ye to sa Grace Mbisi de braza te fo koluka place mosusu totyaka de kanku bisika Emilio ala Emilio wa Gloro langi ndoyine ala Grace Mbisi de kanku mama Sonia Boy siko bata braza pe oyo bazalaki na ye balakisi ke so bayebaki yo te soki no wana otyaki yango esimbaki yo te esimbaki motu mosusu soki eza nango kitoko me epa na yo esimbaki te babongisi ye suki bomoni ndenge azongi ntango azongi abongi basali yango na braza azonga ata bonga Grace Mbisi te Karine Mokonzi adversaire aza te de toutes les façons atikala azalaki ne mpe so adversaire ya Karine Mokonzi te icone azanga adversaire icone aza na adversaire te akozwa adversaire wapi so komi icone histoire esili icone eza neti toza roi histoire esili Grace Mbisi ngoyao olongo adversaire ya Karine Mokonzi na pete boye la baronne mpesa prometa biso akobeta Grace Mbisi moma yango obete nano bankuba ngalinga arando ya bitumba te me betei kaka mpo yo moko oloba ngo prometer oloba okobete ya plein Paris ngai na bana kopekisa nabomba na sekele me la baronne turo betei bon zela nanu obota Evi Junior ntango Evi Junior akokisa 3 ans Henrietta akokisi 4 ans et demi ale obeteli biso Grace Mbisi na mitifa kala na mitifo ya sikoyo mpo eza mitifa mpo ndenge akeyoka soni bongo biso toki mwa soni moke mpo totiaka ya adversaire ya Karine Mokonzi sikoyo bato kuna bakoloba enge di adversaire ya Karine Mokonzi wana epazongisi ye bakoba bikansaka mosusu aye Gracia Luaza inani Luaza bikansaka mwana ozolaka ntsaka baloba bon mene bikozala bon na suka nango babakisili wawiri mama
Grace Mbisi. Wile toka ko chanzete. Ah! Fidélité ngope. Namuna bossa zaka fidélité te tina mutasila. Ah! Bon. Karine Mokonzi penza kita. Même kota kiti na Côte d'Ivoire. Karine Mokonzi en tout cas ba oyamba ya na ba Congolais ba la kuna na ba Ivoirien. Banderole. Na risi kutu ba yamba ye. Karine Mokonzi ina hotel. Avant un hôtel. Mais bana risi ba yambi ye. Ba otambulele partout. Grace Mbisi. Ah, mawa. Oma liboma okosa kama Claudine Seso baji. Président de la émission non y à Paris. Ngana obeta yo Grace Mbisi en plein Paris pour na manque à respect ngo tanga tanga kombo na la bouche autorisée pas pamba. So l'équipe elle est au vous la. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi. Naza illettré. Na bota bana bakizengi. So l'équipe elle est au vous la. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi. Naza illettré. Na bota bana bakizengi. So l'équipe elle est au vous la. Naza na mabe. Naza impoli. Naza ndoki. Naza songi. Naza illettré. Na bota bana bakizengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.